Mabota na mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Mbote na bana tata Simon Kimbangu kianga ni nyonso bandeko o balandaka ngai. Merci na batu nyonso oyo bazo commenter pe bazo féliciter pe bazo ko encourager. Vraiment nazongi lisusu. Bandeko na nga na ye na continuité ya émission oyo na bandaki lobby. Oyo na sala ki lobby sko continuité nango yango na ye nango. Bandeko na nga lobby na lobaki ke Papa Zako azali réincarnation ya papa Kisolokele. Mais batu bandimela ki ngai te. Siko lelo nazo expliquer bino. Na 1921 tata bandi musala. Avant banda musala ko yana ye na mokili, aye ko yana les trois trinités, ba pouvoir na ye misato. Et puis basali babandi lingomba ya Nzambe ndenge sengela ki ekita na troisième ekita na quatrième génération na ndenge Nzambe lingela ki lingomba na ye ekita ba tuwa banda ko adorer ba fukamela ye ba serviteur na ye ba salela ye evandi lingomba na evandi tous les trois corps na ye wana esalaki sikoyo tous les trois corps na ye les trois trinités esengelaki ekende na tango wana toyebi papa Kisolokele papa dia Lungana papa dia Ngenda tango bakei papa azwi su musala na ye na maboko lisusu to comme na 2023 alobi to bandeli ya 0 siko to bandeli ya 0 wana seki ya bandi musala a 0 bandi pe ye moko te azape na les trois trinités papa bandai koloba ke atana ke biso to kokende papa Kisolokele aloba na kokende ngai na kokende mena kozana bino elongo nyonso bokoluka bokozwa yango epa ya tata toyebi ke banzambe bakufaka te botika ko ima banzambe bakufaka te toyebi yango bien tango lobi Nzambe est-ce que Nzambe akufaka Nzambe akufaka te Nzambe akufaka te asalaka réincarnation biso pe bato to sala réincarnation mais Nzambe ye moko ayebaka biso bisika to uta mais biso bato to miyebaka bisika to uta te papa dia Ngenda lakisa papa moko bisika uta na tango ya Noa ndenge pena mbula ya Noa tango ezalaki na ndenge bandai kokima tata lakisa papa dia Ngenda ozomona mais siko biso to miyebaka te to zalaka banani nga kutu na ko découvrir sikoyo nde ba révélation ba komi ko memanga na ba siècle mususu e komi ko lekela même nga sikoyo nazo talisa bino bandeko na nga na nta otoza oyo toza kaka na tata na bamvua la misato ndinga bandi musala na isusu a 0 to komi na nouveau départ toza na tata na bamvua la misato toyebi ke papa dia Ngenda ye wana papa Simon Kimbangu kiangani meto yebaka ngope na tangu ya kala ayaka papa Simon Kimbangu Nzambe akitina mokili ayena les trois trinités mais na tango lisusu nenga za awa azana biso azana les trois trinités papa Kisolokele na bandeli yango ndoto ona lotaka na comprendre que message ezaki vraiment fona pesa nazwaka on a révélation nazwaka yango ke président de la république mutazo panza yango na mokili mais na comprendre que ndoto le baka tantôt dit manière tantôt dit notre papa Kisolokele Dieu le père c'est papa Zako papa dia Lungana Dieu le fils c'est papa Mbenza Nzambe Dieu le fils papa dia Ngenda Dieu le Saint-Esprit yemoko tata Simon Kimbangu kiangani c'est papa José dia Ngenda bande onanga c'est papa José dia Ngenda bango balobaki tokei metozana bino nyonso bokoluka bokozwa yango epa ya tata papa akei na mbanza ya nini papa akei na Brazzaville papa akei na Brazzaville nzembo ebimi ba ange babimisi ba ange bapesi nzembo bapesaka nzembo bango moko ngai na tata nanga Kisolokele elombe tobukima
maseke ya satana tolingi kokende na kulumbimbi pona kozongisa bokonzi na yo moindo na Brazzaville. Papa Simon Kimbangu kiangai na Brazzaville akendaka nana akena papa kisoloke mais papa lobi ke ngana tata nga kisolokeli elombe tobuki maseke ya satana. Tango babuki maseke ya satan c'est que akendaka ye moko te, akendaka na bana papa kisoloke akendaka na poto olo physiquement. Tango papa utokende Brazza nzembo pe bimi akendaka na papa Zakoti akendaka papa José de Ngenda. Papa to mama yondo zoyeba na yo te ke papa Zakoti papa kisolokeli elombe wana elombe boko benge na bakombo nyonso. Papa kisolokeli pa lingama kate sina lobelaki yango. Papa kisolokeli na tango akala tango azalaka yo na lokotelema oloba. Papa kisolokeli abota na basimisa to mona esika kulaka. Bomona esika kulaka poaza nzambe. Donc nzambe azaka na erreur te. Yo koya kosambisa nzambe te. Oko koya kosambisa nzambe te oko koloba nyonso koloba wana me okozonoka etumbu ya pamba. Okozo etumbu ya pamba. Po nyonso oyo nzambe asalaka asala yango na tina. Asala yango na tina. Bango baye na ministre po lobaki tokozala na bino elongo me nyonso bokuluka bokozwa yango epai ya tata. Donc tata ye moko azana les trois trinités na ye. Azana bilombe na ye. Papa zako aze lombe. Ndiko nanga. Papa zako aze lombe, papa kisolokele ye wana. O bino bozo kanisa ke, o te yete, o yazo sala. O yazo sala. Yo nani po yo juger? Yo nani? Oza nani po juger? Eza na batu mususu ba bibilisa ba faux histoire. Épreuve nango ezala te. Eza na batu mususu ba lesa bango ba mbongo. Po basali ba komba batata. Po lingomba église kimbangiste. Eza ebanda ko bundisa malelo te banda ko bundisa makala. Ebanda ko bundisa malelo te. Esika nzambaza. Yo kasi monda mabeba ko sepela. Bakwando zwaka batu na bango. Bakobando provoquer makambo bando kosa makambo. Ale bino ba bébé spirituel bondimi. Bino ba bébé spirituel bomoni na bino te me bondimi. Tema boyebi kaze lomba za matata oui makambo ba kapena ke oui eza ya solo eza bongo. Mais bozo komitia na erreur. Bozo komitia na erreur. Donc tata Simon Kimbangu na banvoala misato. Tango ayaka bandi musala ayaka na bango. Lelo lisusu azaye moko tata na banvoala misato. Ba photo yango na teli bino. Ba photo yango na teli bino. Tozana tata ye moko na banvoala misato. Donc azana décor na sur la terre kaka ndenga ayaka na tango wana. Kaka ndenga ayaka na tango wana. Ka ndenga ayaka na bango. Azana bango lisusu kaka bongo. Yaya senga sagesse spirituelle. Omana kamonga na zoloba. Nga na zwaka mingi makamuna ba révélation. Nga. Papa zako na kutana na yete. Na mona ena onte atambo tatam kolomoko te na vie na nga. Na mona yete. Bino bo ba fanatique. Et puis tant bino bo yo za na moni yo za fanatique moni nga. Pona nzambe na nga na za fanatique numéro 1 banda le tu lobby. Bongo ngaso na fanatique nzambe te na oza fanatique na soki na fanatique nzambe te. Pourtant yo ozaki mbangiste. C'est que faut landa oyo tata alingi o tata zo sala. Yoko c'est contredire te. Yo faut linga o nzambe na yo zo linga. Yo faut sala o nzambe na zo sala. Tangu na munoko ya nzambe oyoki mabe moko te fuiti wana te. Mais que yo ko pa batu mususu et puis on ndimeli batu wana puis on confirmer. Mais lobi mwana ya tata. Donc yo ndimeli batu wana makambo bango basolo bazana bango na épreuve na ngote. Mais ba lobby yo omona na yote. Mais ba lobby et puis yo ndimeli batu wana eke olanda matambe ya nzambe na yo. Eke olanda matambe ya tata. Yaya. Est-ce que basala mabende basala biso batu na lilingi na bango? Est-ce que basala penza mabe? Ilo koni na mabe basala basepelisa biso. Tala bambwa, tozala bambwa te. Tozala makaku te, mais toza batu. Toza batu.
bapesi biso ndambo pouvoir na bango basali biso ne lilingi na bango mais comment nzambe asali ne lilingi na mais ozo respecter yete otango yo ozo yokela no batu mususu na makambo batu bazoloba o respecter nzambe te o respecter nzambe te na mona papa za côté mais na mona na ba révélation ngaka na révélation ngali kama nazo confirmer bino ezali kambo nga na vu na révélation pe nazo yango mukolo ya kufa ya papa Kisolokele na kati ya église na Kinshasa na kendaka king papa na king nga papa za na king nga na kokende na king papa za na king na kati ya église nga la lali pongi na ozo révélation papa zako ndeo nga ya yo zano bébé spirituel nga da baseli nga déjà grâce avant na banda ba émission na nga na yeba kateke na kosala ka ba émission o na yeba na nga te nazaka na nga mbe ya mutu alibanda ntabalo yenge mais tata na nga kena o récupérer nga nzambe na nga apesi nga musala nzambe na nga ye moko papa molimo mosanto a récupérer nga et puis tant a récupérer nga parce que mon kyanga ami yaka na bando ayaki na banzoto nyonso o ya ye aye na nzoto o apesi message aye na nzoto ya papa Kisolokele Lombe apesi message aye na nzoto na ya papa de Lungana apesi message aye na nzoto na papa de Ngenda apesi message aye na nzoto do aye na banzoto ne nyonso do ndi naza boye naza ya nzambe nazo wa makambo oyo bino boye biti tozalaka na nzambe apesa biso ndambo ya spiritualité soki otosika oya lingi osalika oya lingi asepelisi yo pe akosepelisa yo akopesa ba grâce wana tina koma kosala makambo ngamo pe elekelaka nga mokutu bakala na ndoko tala ba émission na ngati na koma ko tala ngope muna so na tala émotion nazo kokati akamna oloba toko ya kozanga likama malamu oto wana ngona maboko na biso pona buzoba papa za kwa se papa Kisolokele aze Lombe ozana esika ko funda ete ozana esika ko sambisela ete ozana esika wana te ozana maboko ya tata omona tata ndengaza ye moko nzambe abengi tata Kisolokele tata nanga donc alandi kaka tellement que aye na temps oyo bango bakei tango aye na nzoto oyo ami bengi bango ba abengi bango ba tata mais ezana ngo kaka ye moko abengi bango ba tata abingana tata nanga Kisolokele Elombe tango bakie na Brazzaville babuki maseke ya satana na Brazzaville siko etikali bakende kulumbimbi siko bakokende kulumbimbi na nani nga pa Kisolokele mais Kisolokele akufata zati na corps mususu aza na corps mususu bongo ta babenge Elombe na nzembo na moto boya koza nani Elombe tango comprendre Elombe nzembo seke ye wana papa za ko se Elombe ndeko nga ye wana papa za ko se papa Kisolokele Elombe yo kasi bakanda na suppose ka talibana na ye baze parpiller bazo yeba na bango yete bazo finga ye bazo chola ye me bayebi ke tata na bango alata nzoto aza nzambe papa de ngena kuta ndolo bango meme mwasi o azalaka langa ayebi ngate bano nga na boti bayebi ngate donc bana ne pa bota bayebi yete soka tali sko bana wana nyonso abota bayebi na bango yete qui est réellement yango bomona bakanda wana za na corps mususu bakanda wana po fale na lubana na ye bayeba yeke ye wana na corps wana ke kutu biso ba oyo ke kutu biso tozana biso musika kutu mais tozui grâce ya koyeba na zui grâce ya koyeba likambu kutu onga na yeba kate mais na zui grâce ya koyeba yango ke ba oyo ya bota normalement na molimo biso nyonso tozaka bana nzambe na bonzoto akobota bino me na molimo biso nyonso do nzambe akobota biso nyonso na talité tika na multiplier mokili babota ma par-ci par là mais bozo comprendre te bato ebele ba déclarer bato ebele ba komi okosi eza lokuta oyebi ndeke poza bébé spirituel oza na manque à sagesse spirituelle nzambe akufaka te papa Kisolokele akufa te toza na ye
Comment bino boko ndima kaka ke batu musupe bandimaka te ke papa Mbenza c'est papa dia lunga bayebaka te ke fumu yisu tozalaka na yeti lelo bandimaka te bandimaka na bango te mais pona ni spiritualité zate spiritualité to na lingomba molimo obokenda ko luka libanda obokenda ko tepa libanda to na lingomba molimo tozana bango na kati tozana bango pouvoir religieux papa Mbenza songia nzila na tango akolo so babengaka les chemins babenga ngoni bino bata mayele bato ba français les chemins de la vérité tango babengi songia nzila kolo yesu ye wana tozana ye papa José Diangenda c'est papa Diangenda omonika papa Diangenda ye moko pasi mongi monki ngani na nzoto de Diangenda bande ko kumisa papa azoya papa azoya tangu papa koya nzoto ne wana pe ezali nzoto o echola maka o babwakela kama banga o ba itilizaka o ba fingaka o ba cholaka nzoto wana ezali ezoya nanu ebandi te ezoya aotala bino kaka papa Simo Kimbangu kiangani c'est papa José Diangenda wana korna ye kaka nenga lobaka azana mokili malobe ko bota malisusu kaka ndenge peza tilelo azali me abota maka abota donc abota maki me abota milisusu nde tozana ye azape suna korna ye o alobaka kena ko bota malisusu na 1918 donc kor wana ezali ya papa Diangenda omoni explication o ebike mingi bayebaki na bango ngote mingi kutu bazwa papa Diangenda batie na place ya papa Kisolokele papa José Diangenda batie na place ya papa Kisolokele siko papa dia lungana nde papa Mbenza oui papa Mbenza kuna bwata pa kota te a côté te me batu bayebaka te le tango ngo nde koki ya ko binisaka ba vérité o mokile yebi te tango ekoki yango monaka songia nzila mulakisi nzela donc ye wana papa Mbenza papa Diangenda ye wana papa José Diangenda ye wana et puis nena yebisi bino papa Zako bo mata bo kita bo pasuka bo vimba na bo panza na be bozana manka sagesse spirituelle bo senga sagesse spirituelle yango bo mona ke bozo chola ye mingi bozo loba mingi mais bozo ko yeba te ke bozo chola de tata na bino bozo chola de elombe bozo yeba ndete bozo na sika ko fundela yete bozo na sika ko kangisela yete nzambe bakweisaka yete bozo na sika moko te mawa mingi et puis lobi na lobaki tata Simo Kimbangu po banda musala na ye papa Simo Kimbangu kiangani bazelaki akokisa 50 ans na yebisaki bino pona 50 états ya États-Unis bino bolobi ke États-Unis eza na 50 états te eza na 52 états bokende kosala ba recherche po ngata na loba mamlanga na salaka ba recherche alors bokende kosala ba recherche eza na bamboka mibale o Porto Rico na Virginie bamboka wana nanu ekomi na état te tisiko ezaka na territoire ekota te ezaka na territoire donc tozali na 50 états bokende kosala ba recherche bokanisaka ndeke bino bozwa na bino kasima yela ba français tant bolobaka classe eza malamu il faut otanga yango mpona bapapa balingaka na bango bakiangani bakende poto te yango balingaka na bango bakiangani kia nzambi bakende poto te po bayebaki tina nzambe atanga te siko ngasi ko mwana nzambe do atana tanga na ngata atana zwi biki te atana leki na bande de l'école te mais naza na pouvoir spirituel na science ya nzambe naza nango do tanga naza nango ata boyebola kisa babiki na bakaye na bino ya nango na tina moko te po nzambe so nga pambola muzatala ki licencié te donc c'est ça atala ki licencié wana te do na tina ya classe obino bozo ko kumisela nga wana te nga susi nga na zo na yeba nde bokonze likolo to ana nzambe na yeba bapomba mi ya nzambe na yeba
na yeba oyo nzamba lingi na sala o tata na nga alingi na kosala teke o na oyo ke pa ya bato. Donc soki nga na bonde la tata sino kimbango na za kuwaya kimbangiste il faut na sala o ye alingi. Il faut na sala o ye alingi koma tata sino kimbango kiangani awole webso makamu mususu ale biso to sala makamu mususu to sala o ye alingi te. To sa nzambe te po nzambe bato sakaye. Nzambe balanda o ye alingi. Elo oye bibi na monoko ya tata te. Pona papa zako bino sikoyo boke bolati yango bibi na minoko ya batu mususu bino bolati yango botosi yango. Sike botosa tata te. Botosa tata te. Bofingi papa zako. Sike bofingi tata simo kimba okianga ye moko. Bofingi papa mbenza se bofingi tata simo kimba okianga ye moko. Bofingi papa José Dangena bofingi tata ye moko. Bo wale za ba corps na ye. Vous comprenez? Ils ont tous les trois pouvoirs na ye azala kanango na mokili. So baza lokola bato. Mais baza bato te baza banzambe. So nyonso to luka ngwe pa na bango to keneka pa ya tata. Bango moko baloba yango. Yango na oke baba paza ko lika ba prière ko boyelo mamba prière. Prière o luka pa na ndeni, ye aza na pouvoir politique. Oke luka pa na prière ndeni. O luka pa na prière yani. A boya yo, akotinda okende na nkama. Ok, papa mbenza songia nzila ozwa prière na yo ozwa. Ata pas je vais dengenda kokendo kozwa oui. Mais ya za pouvoir politique. Yango bozomona ke tata zo pambola bato bazali banda, azopesa mayele na bana na yo bazali banda. Azopesa bango mayele. Ozomona. Mais siko popino bozana kati oliko yeba mingi. Boko mona lokola tellement bozui botangi bozui biki na pape bocheli boso. Zo kone makambo nzambe bataka biki na papier liboso te. Biki na papier oboza nango ekosala te lobi royaume Congo otozo ya nango lobi ekosala na oyo bino bwana ngote mayele ya oboke koyokola na poto te. Na mayele wana te. Na mayele ya nzambe. Bande onanga. Omoni papa simoki mangi ngani. Azali nzambe obolukaka, obo imaginaka. Oyo azali omnipotent. Azali na nguya nyonso. Pe azali omniprésent. Azali bisika nyonso. Pe azali omniscient. Azali na mayele nyonso. De mayele oyo bino bokanisi bozana ngo. Eza mayele te. Mayele ya nzambe yango de voluka. Yango de zangiyo. Soko zui yango. Soko zui nguya ata mukie ya nzambe ekozala malamu. Soki ozi présence ya nzambe kati na yo ekozala pe malamu. Soki pe ozui mayele na ye ekozala vraiment malamu. Siko tango bato bazokanisa ke kotanga kokende bapoto banini yango nde mayele ya bonzambe eza bongo te ndeko na ngai. Eza bongo te. Eza bongo te. Tous les trois trinités tozana bango esika moko. Mutu akosa yote kimbangisme mwana tata simo kimbango kia ngani. Tango ozana nzambe, otosa ka nzambe, fo otosa na tu oyatie. Donc bango les trois trinités bami bimisa na bango te. Mais babima ba conseiller. Kaka kolo sunenga lobaka je serai à côté de mon père. Donc aza pembeni ya tata na ye moko pazo guider musala. Baza wana komba conseiller, bazo guider musala. Baza ko pesa pouvoir nyonso. O bayana. Ezakati na biso. Yango tozo perdre, tozo zwa mayele te, tozo zwa mayele ya bonzambe te. Pona nini? Tozo yebi mingi. Yango pouvoir scientifique presque ba tebele ba scientiste ebele l'église nso bazate ba mukie ya kotanga ebele te mukie kaka. Mukie. Pona nini? Batu bali koyeba mingi. Batu bali koyeba mingi pe biyoka yoka tango za mwana papa tika biyoka yoka. Tika biyoka yoka eza lisumu makasi. Landa kanzela tata na yo, landa maloba tata na yo, sala o tata lingi. O tata lingi te ko sala te.
koyoka batu te. Tout ça, o tata te liboso. O tata te liboso te ko do. O ya papa te kolanda te. O ya papa yango nde to kolanda. Likambo ya cinquantenaire na bi po na lobeli ya 50 ya tata Simon Kimbangu. Lévitique 25 verset 8 à 12. Boromona likambo ya cinquantenaire. Likambo ya cinquantenaire na bi po na lobeli ya 50 ya tata Simon Kimbangu. Ya cinquantenaire bokomona likambo wana. Tanga na Bible bokende kotanga na Lévitique botangi. Lévitique 25 borotanga yango. Ngana linga kote ya mingi kota mi makambo ya ndaku te. Linga na mi kote ya bandeko o bazali banda basosola ke to kana Nzambe. Nzambe tozana azakati na biso le royaume du ciel na te ya kabatu le royaume du ciel ba yankamba. Ba mona Nzambe. Mokili mombe esosola ke tozala kana Nzambe. Biso mokili mombe tokoma ko sambela Nzambe moko tokumisa na ndenga lingela ki ayaki mokili na ye na se ndenga yela ki lingomba na ndenga ayaki na ngona mokili esenga ki ke avanda na basane bakumisa ba serviteur na ye bazoke na kokumisa kana ba église moko boye bazo yeba te Nzambe o bakumisa kama Nzambe azala kana biso si ngai na te ya kana nga batu wana te ya kana bana ndaku te po bana ndaku ba batu ba complication na te ya kana nga bango ba ya tokumisa Nzambe longo to sanzola Nzambe na biso longo. Mais na comme kota mingi a pona moni peke bato anda ko pe bozo comprendre sika tozate bozo comprendre te botala na Lévitique bokomona 25 bokomona cinquantenaire pona tata Simon Kimbangu bandaki musala na 50 pona 50 états 50 coins États-Unis donc makambo eze belé ko bomama oyo so na bina banda ko sala ka ba émission makambo bokundoli ya makambo ya Nzambe na ko sala na ngapi po makambo eze belé tata o révéler na ye ezata le belé eza na ngwe belé mais botala bokende kotanga bokomona yango donc c'est ça on a ngala yela bino yango wana bo comprendre sika toza na Nzambe Nzamba lingi biso mingi Nzamba vandi na biso Nzamba bilakisi mais biso totosa ete tolinga kosala oyo ya lingi te mais tozotosa oyo tozoyokela mingi bato alibanda tozoyokela mingi bato ba alibanda et puis tata zosenga bana bazonga mais matoi na bango zokoma kama makasi na bilobela bato ba alibanda bo comprendre te ke bitumbeza kama makasi bozobundisa lingomba tata bando ko bundisa ngo kala bolonga kana bino ka te bukoti kala bino te bato ko banda ko bundisa lingomba tata kala batika yango bakenda batika ne bino bokotika na bino te butambola na Nzambe ndenga lingi to tambwisama na ndenge tata lingeli te. Donc c'est ça vérité o boyeba kite yango na yeli bino. Bon, c'est bon tout le monde, à la prochaine. Bye. Mabota na mabota bamboya koluka ngai Nzambe. Ai Kimbangu na longi mokili, kembo ebele mi kembo banda. Ai Kimbangu na longi mokili.